kati azali na polo ya PPRD na kati azali na polo ya elongi ya Kabila oyo ekomami Umela yango wana Lambert Mende Nzambe atindi aloba vérité alobi 5 juges sur 9 na cour constitutionnelle bazali bato yaka biso nyonso baso tolobaki tozali na nsima papa ekendise namuka oye Kabila ndoki azi muluma ake na se okei kovote papa Etienne Tshisekedi likolo ya mbongo muluma tairi mulu namuka biso likolo ya mbongo muluma tairi mulu Kabila azi mbongo apesi ngoi mulunda azi baresita papa Etienne Tshisekedi na maye yememe bino moko baluba bolobi soki papa Etienne azi bokonzi bokonyata bino lokola baka namuka biso Nzambe mpe alalaka te asali makambo na ndenge na pouvoir ya kayasa na maye lelo Nzambe asungi bino boyibi pouvoir bomabomba pouvoir wana olieke bonyata biso lokola bakayasa Kabila baluki akomi konyata bino lokola baka nani mokozi tala makanango bato bakoma kokima poison namuka biso ngai ndenge naza boye nazali coordonnateur ya parlement de buku oyo naza kosala na ndeko soki ndeko akomi na poison nga mpe esengeli ozala maye namuka ne tombela pa soki toza 15 personnes 5 ou bien 9 personnes bakufi biso baoyo totikali tokozala na koba seke ndenge bato bakokufa na ngambo ya Chilombo mpe azali koba namuka biso Fayulu aye na mayele moko alobi tokobenga na Kabila na libotana Kabila akwati Chilombo alobi tosala état de droit ekomi kokanga bato ya Chilo bomba ya liboso Albert Yuma ndoki munene Albert Yuma ayibi mbongo na Jekamini 220 millions de dollars tolobi bakanga Yuma Shadari aleki na télévision agangeli Chilombo bongo to bote alobi soki omeki kokanga Yuma tokoparalise mba namuka biso lelo Yuma azali bomba ndoki ya munene oyo akima na mboka na bango premier ministre aremplaçaki Muta matata pona muyibi munene aye kokuta muzito asalele muzito anyokamaka namuka biso na mboka oyo soki mutu afili muzito seke mutu azali ndo na kopresente bino qu'est-ce que muzito a fait dans notre pays bomba muzito akokisaki manda mobimba te asalaki demi manda muzito aye kokuta nzela ya bandondo ekufa muzito abongisi nzela akobanda awa tiki kwiti muzito asali po ya lwange oyo boza kokata mako na niveau ya 9 milliards de dollars banda muzito akenda mutu akomisa yango wana azaka na ye muzito banda okenda
tozali awa namoni te epi tokosala marche boye tokotambola mpona koyebisa bandeko nyonso ke le 22 mokonzi ya mboka Martin Fayulu Madidi na le premier Adolphe Kuzitu bakosonga boye te bandeko bazali wana bakozwa maloba te boyebi bango nyonso boyembeli bango fanfare ekobanda tokokosa masina tokende sensibilisation tolandi eske tozolanda tokoyemba tokotambola na fanfare ti tokozonga awa nde tokopesa bino liloba suka boye te namoka oye
comme ça. On en a marre, nous attendons les candidats, les présidents élus. Azoya, il y a des gens qui ont changé. On a des PD, samedi oyo putulu ekomata makala bakosala nini? Voilà. tokolakisa ete mbula mibale euti koleka tokala te koleka tute mapono mesalamaki kasi peuple congolais a renoncé na victoire na ye te yali boye te